Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zotalément. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Naga naza koye biso naga telema tokendeko kotala na biso avis de public deko nagako telema tokende parce que lelo ndeko eza ndefe parce que lelo ndeko tokosepela yo mokope oyebinenga avis de public ebengaka Bonjour, bonjour. Nabengami na kombo ya Jili Beruuma. Naza na Congo, précisément na province ya Chopo na Kisangani. Ezangai mama ya Jonas Miango oyo aza na Canada. Na banda kotanga na IFC, papa na ye na Enikis. Eza histoire moke na zo relampe bino concernant moi na Jonas. Papa ni azaki na Enikis nga na IFC. Bolingo abo mwana tineti na ye komema zemi bake kotika nge pa na bango na deuxième chopo. Kuna na deuxième chopo nde famille Nyango mobimba eza kuna. Tineti na ye kobota mobali azaki élève azaki neloko te. Grande sœur na ye Fat Nyango akufa yende mutasalaka let nyos. Nabota Jonas wana na 6e chopo na hôpital à Kamafi. Jonas wana lelo aza na 22 ans. Jonas aza mwana 1996. Soki na mikosite. Lelo yo eloko salinga pasi ke na lika liboso na bino na lobela bino likambo oyo po mwana papa ni azaka na position te. Papa na ye akendeke na bunya nga na tikalaka na mwana. Tango na botaka mwana o papa na nga silikaka po classe na nga ebebaka. Classe ebebaka papa silikaka makasi. Papa na ye azalaki na position te tineti ayaki koarrive ke non papa ye kozwa ngai nazongela classe. Na ye kozongela classe na ngai papa position ezaki. Papa kuta banda kotomboka makasi. Ekomi na moma moko papa kulutu na ye Tony o aza na Kampala ayaka kosenga mwana. Lokola pe position ezalaka te nga na yebisi papa ke non mwana akende kofanda epa na bango. Tineti epa na bango ezalaki na 16e chopo epa mama Baji na 16e chopo mama do abanda kosala na RVA ya kala. Baji mwana na 16e chopo biso 14e chopo bango 16e chopo. Famille ya papa ya Gilles na 2e chopo famille Nyango. Famille ya mama na 16e. Baji mwana kuna tellement que moi nazalaki asi ya meseni na nganga moko na fanda na mwana pendant 2 ans. 2 ans et demi baye kozwa mwana. Bazwi mwana tellement que mwana azalaka déjà na affection na ngamba makasi ya mesana kana bango te mwana banda kotungisa bango mingi. Papa kubita tina ya malobake non nakoma kuna te pozoki na komi kuna mwana bakolala te mwana zoyelaka butu mobimba. Bon nga pe lokola mama nazaki pe neloko te. Bafandaki na mwana eko arrivé que le bakende poto babengi bango na poto. Papa kulutu ne Tony wana aza na Kampala eko yebisa nga na yebisi papa ngaki aboya nga lobi te eza kutu faveur mwana na lelo soki nzamba pambolier akomi mutu akosunga biso ala Londres akende nga na ndimaki akende batikaka mo eloko moko mukie bakenda na mwana depuis bakenda na mwana ti lelo ndenge nazolobela bino wana yeba suite a mwana te. Papa na ye komi na moma moko papa pe neti azalaki kuna na bunya esali ke no akende alanda bango kuna na Canada.
papa pe akei papa koma kobenga ngai tokosolola na papa bien soki natuni kaka situation ya mwana ndenge nini kasi mwana papa o naza na ndako te o naza boye o naza boye bon sikoyo ekomi kolekela ngai chaque fois yo sololaka na nga me nazoyokaka mongongo mwana te en tout cas s'il te plaît naza na posa nayoka mpe nanu mongongo ya mwana mais papa kaka baraison azokosakosa ngai azokosakosa ningi nga mpe eloko te nazoyeba eloko te jour moko nazouta cour nazozonga nakomi ka na première avenue Tchopo wana namoni fille moko boye na telemi na banda kosona fille moko boye siko fille moko azali pene na yezo ah nazokela fille mawa nde siko ya lobi ozokela mawa alobi te mwana na ye koko na ye azolinga te ke ayeba ye lokola mama na ye siko camarade na nga ayekobisa nga te fille wana azokela mawa nga lobi azokela nga mawa na nini era yesinga bo nga lobi impossible pa nzambe ezalaka te nayebi ke mwana naza mwana nga un jour akoyebaka nga lokola mama na ye bon nakipaka pe na nga te na fandi to nazolobela pe papa mona eloko te et arrivé awa na ngai moko na stage na ngai a fait un cycle na ngai na sololi na mwana na Facebook na yebisi ke non ngai nde mama na yo ngai nde mama na yo mwana lobi avec du public na fait un cycle na ngai na sololi na mwana na Facebook nga moko na ebisi mwana ke non ngai nde mama na yo naza na Congo naza na Kisangani na province ya Tchopo à l'époque wana ezalaki province orientale na faire voir mwana lobi ke non ayebi ngai te mama na ye nde baza na ye kuna na Canada nga lobi te tala age ya mama ozobenga ye mama na yo aza mama na yo te o wana aza koko na yo nazo faire voir mwana o wana aza koko na yo ngai nde mama na yo bakenda na yo muke bazo na age ya 2 ans mais mwana lobi ayebi nga te nga bikende na ndako tuna mama ono zobenge soi disant mama na yo tuna ye mama naza na age nini obotaka nga na age nini soki aza mama abangaka nzambe akolobela yo vérité mais nayebi soki nga nde mama no lokola yo ozoniye ke oyebi ngai te Gilles Miango wana ozobenge grand frère na yo ye nde papa na yo Sandra aza tata mwasi na yo na Natasha bango baza ba tante na yo baza ba grande sœur na yo te Sandra na Natasha baza ba tata mwasi na yo papa leki na Honoré aza na Kinshasa papa kulutu na yo Tony aza na Kampala na faire voir mwana ba papa kulutu no ba Jeff banani bango na faire voir aza na Kinshasa na faire voir mwana lokola mwana atelemeli nga lobi ayebi nga te ba miango baza ebele Gilles Miango aza grand frère na ye bon na boya ki kobenda na mwana na suka na ye ko bisa mwana ke non soki oza mwana maele garder message wana jalousement à la longue et ko sunga ka yo et ko sunga ko makasi garder ngo makasi bon na boya ki kobenda na ye neti mwana zo ba ki ayebi nga te ba message wana nyuso na banda ko garder ngo ba ibanga téléphone de nyoso e kinda papa ya mwana tozo solaka ne azolobelaka nga vérité te nde yango wana soki bomoi lelo naleki liboso na bino mpona expliquer bino makambo nyonso oyo ti neti eza awa papa na ngai ekokufa na 2016 nde Gilles abenga ngai mpo apesa nga mes condoléances papa ya mwana ayebisi nga nayebi makambo ya mwana mais tokosola ngo nsima nabengaki nano kaka yo mpo napesa mes condoléances nga problème eza te problème ezate tokosolola kaka camarade ne Gilles Miango Gilles Kakala ayebisi alobi mon cher po tobanda kosola Gilles Kakala mingi ayebisi mon cher eloko ozosala wana ekokute o cher to ta sala makasi obenda mwana olobele vérité ye papa ya mwana azobisa camarade na yeke non mama kutu alingaka te nga nazala pene ya mwana alingaka te mpo mwana koya koyebisa vérité camarade ne Kakala ayebisi eke non mon cher sala makasi mwana wana soki aye koyeba vérité na ndenge mosusu akoyinaka bino makasi ayebisaki camarade neke non nazoluka moyen moko nabenda mwana nalobela ye vérité mais ti lelo ndenge nazolobela bino bandeko na nga solution ezwamaka kaka te soki yango bomoni nga naleki liboso na bino mpo nalobela narelante bino mwa histoire moke Jonas wana ti lelo ayebanga te lokola mama na ye azwa koko na ye neti mama na ye papa na ye Gilles neti
grand frère na ye batata mwasi na ye wana Sandra na bazane ya zwaka bango neti ba grande sœur na ye o baza batata mwasi na ye Gilles Miango nde papa na ye nde likamute na linga na relante bino yango wana. Bon, na bosana ki lobby na linga na batelo komoko ba Gilles ba ebisa Gilles bato bazoyo kasango oyo ba mona Gilles ye na mama na ye ba ebisa bango ba poussenga tena ki na consulat na biso awa na Congo consulat na biso ya Canada eza awa na Congo awa ba poussenga te parce que na comme déjà prêt à na consulat na biso po na expliquer bango kana ngai comme ça to comme na niveau ko sala ADN na zona posa kutu ceux qui bango bazo nier ou bien bazana doute likamoko na zo solola to sala test ya ADN na mwana mais Gilles a poussenga te to comme na niveau wana parce que ceux qui to na komi déjà kuna na ambassade et ko za likamususu na komi na consulat na biso et ko za déjà likamususu aluka solution ba yipsa moi vérité problème na ngezani nazana profit ata mon côté problème na ngeza mama oyo amemaki mwana pendant 9 mois souci wana nde nazana ngo pe ba yebisa mwana vérité ayeba vérité ayeba kanga lokola mama na ye c'est tout nazana likamususu te mwana ayeba ka vérité soki mwana ayebi vérité ekozala nango bien mais soki mwana azana kati ya ignorance boeza mabe bukola kokende koyeba na lolengi musu ekozala bien te ba yebisa mwana vérité ayeba ngaka lokola mama na ye 1 point 1 trait soki baza prêt pour tout ça la ADN naza kutu prêt ndenge nazoloba awa naza prêt pour na ADN ba pousser nga tena ki na consulat na biso parce que consulat Canada eza awa na Congo ba pousser nga tena koma kuna ba yebisa mwana vérité pour na ADN naza kutu prêt eloko na bosana ki surtout pour na ADN wana Nakacha Suisse Didier Masuki Mobada Mandefwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.